na yeba nge na so boni ko no za bo mo ete boni la ngate ni iya sali ozanani kita ya ikize ngapi nina kwa yano te tika ko ba yize tika bo ya ma tika mukono za te boni la nga ndenge ni Maboka Nzambe. bana na nga bo vivre bango ndenge Na Maboka Nzambe. Maboka Nzambe ni aibi. Quel jour? Kulutu, Nzamba za mettre ya tempé à circonstance. Ça c'est une bonne phrase. Et puis Nzambe moi ebi oya bomisaka pona biso bana na ye par rapport ndenge atinda biso na samu kilo. C'est pas pour rien. Nzamba permettra biso tous à la artiste et autres ça. Eza na mutu mususu lelo oyo tozoke na makama ba députation baza ba député batie ba candidature na bango tant que ba député. Et nous sommes les comédiens. On Nzamba permettra que biso identité na biso ezala combat comédien. Tuboite être comédien c'est pas dit que Rui Kolobake o se limité wana Rui peut kokene na ba branche mususu. C'est tout à fait normal. Mais yaya Nzambe nde malgré komi nani na mokili Nzambe nde mutayebi destiné ya moto. Alors tout ce qui est en ngoti parce que yé morazali maître ya tempé à circonstance. merci aussi na passé de la foi Merci. azana mboka mopaya na atinda mbongo ya nyonso et puis maloba déclarant esali na moko bwaka batebele basulinga peut-être na bobosana mokuta koyima merci na mosali na nzambe de la foi passé de la foi merci na nyonso na profite mpona moli bandeko na nga baartiste susi na nga kaka susi na nga na oyo bango mokono ozala te ozali na chonkola voilà Merci maman. Ah Nzambe, C'est Dieu qui décide de la mort et du séjour. Les lots, on les fait pas on les fait pas mais si le lot ça, donc Dieu a un plan merveilleux pour toi. a réservé l'eau moro. chonkola yaya bozgo dakosa boka ngate kwa Kata de. c'est beau hein si hein yatakosa kibla Pepa kitoko wapi? ah Pepe. s'il y a de leurs frères Waouh. de leurs frères Ah oui hein. Trop de souffle. Hein. Ma belle. Trop de souffle. Hein. Wow. Ça, c'est le retour. Hein. Ça, c'est du retour. C'est du retour. Hein. Quand on est famille, c'est famille. Hein. Quand on est famille, c'est famille. Hein. C'est beau hein si hein yatakosa kibla Pepa kitoko wapi? ah Pepe. s'il y a de leurs frères Waouh. de leurs frères Ah oui hein. Trop de souffle. Hein. Ma belle. Trop de souffle. Hein. Wow. Ça, c'est le retour. Hein. Ça, c'est du retour. C'est du retour. Hein. Quand on est famille, c'est famille. Hein. Quand on est famille, c'est famille. Hein.
de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida, ce qu'il faut que banda qu'on a vu, nous déjà qu'à ça la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël, yango et ce comme ils sont d'accord. Biso ba etola na pays occidentaux toyebi déjà que lero tobino ça déjà baliste oyo bana biso baza nango besoin biloko baa nango besoin topense aussi na bana oyo baza na baparent te les gens plus récents tâche devant notre Dieu ezali ya koassiste baorphelin bana oyo bazangi baparent ezali na Jacques 1:27 soki okosala yango nzambe akosepela mpe okosepelisa motema na nzambe osa congolais olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akosongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin na boye toyo kosenga na bandeko nyonso na monde entier oyo bayambi biso orphelinat Vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisungi na bino hésite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat Vida jardin dedans esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida faut bavivre. Alors vision na biso ezali pousser bato mosusu pousser bato aider bato donc surtout beaucoup plus ba personne démunies. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengelaka bango bambongo na babisi te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa oyo bino susi boza nango mpona kosoutenir bana yango wana nde tozofaire fonctionner eloko oyo tomonani le 25 décembre ensemble appelle nous 647 533 43 10 kohésite te kobenganga toinvite yo yaka orphelinat Vida to passer un moment agréable avec les orphelins la gloire sera rendue à notre Dieu. So Merry Christmas and Happy New Year in advance. Please brethren, I come to you to ask for help because as you know we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year kids love it because they're expecting presents from the moms, dads, aunties, uncles, you know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year, you know, all those things, but there's a child somewhere. Vous êtes sur Top Media TV. Je ne pensais même pas qu'à réagir de la sorte. Puisque à sa cousine, ce qui puisque à écouter la maman des Arabes. Le quoi n'est pas na boya famille. Oui, tout le monde a un peu musique à famille pour nous coller l'éducation ingénieure. Mais on n'a jamais interdit à Kenny de venir chez nous. Ah, elle dit quoi maintenant? Alors, puisque donc, biso to musika pour ngana zo famille na ngande ko moyaka wa na kimisho famille ngande na oboyiso famille soki lelo komi musika famille pour ngainde na lingi pour famille na ngande ya ko dondo anandako. Je sais pas. Déjà presque yaka rarement. Depuis ngano to komanda ko moko so ba parole nga ata ba yawa ezaki pona mamu to zaka na ngoli boso lelo ba yaka penza lisute parce que on est bien chez nous. Presque sur la zone de passage à Zolekana quelque part ndekone afandaka yo kota mabiza wapi au Kenya osala na problème modèle a tombo keli akomi kolobanga mama mususu na intimité. Je me suis dit kaka pas moni presque ou bien il y a quelque chose derrière ça. Et toi tu l'as permis de hausser le ton nanda na yo. Non mais soyons rationnels. Soyons rationnels. Ngate ba mama ba te yanga déjà. So ba yo tshema kele na bango ana tala bango kana lo bana na sute. Ba mama ba yo je ne vais pas tozonga na mangambo tozai na ngo liboso. Parce que ngai pe akala Kenya utema na ndako na ngata ganga. Kenya ozo attaque courage ata 1 minute wana ngazwa ngote. Mais deux fois tozokola biso tona posa tozana kimia na kumonelo kwa ndeti mutu mo azoya pona abetsanga libako. Et donc, qu'est-ce que tu sous-entends par Tokomokola? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Kokola, c'est prendre encore à bras le corps tes responsabilités. Ici, c'est ta maison. Ezanga canapé, ezanga maya kumela, ezanga électricité.
c'est ta maison. Bato nyonso to bazokota awa na espace oyo tozoloue baza sous ta responsabilité. Et donc, si Kenny vient crier ici et tu la laisses faire, l'irresponsable c'est toi. Non, 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 chérie. C'est pas que je la laisse faire. Déjà, prise Kazalaki awa. Naninga ite koma ye a sona na prise kanga kuna na loba nga kuna na loba. Naninga juste na calmer ye. Na meka ko faire comprendre ye o yazo kanise za bongote. Bon, trêve de discours. Ici n'est pas chez le parent de Kenny. Ici, cette maison n'appartient pas aux parents de Kenny, qui sont mes parents. Ici, c'est moi l'homme, tu es la femme, et nous avons le devoir de veiller scrupuleusement sur la bonne conduite na Katandako. Kenny sera femme, épouse, mère demain. Je ne pense pas qu'elle va accepter que quelqu'un vienne crier chez lui et tout ça. Oh, l'imba sala ote kosa mninati. Ok? Alors, je crois, le coup la maman, Azokoka, jusqu'à l'heure où on parle, pour faire comprendre à ses filles que les anciennes habitudes, il faut laisser ça, les devoirs me reviennent. Les devoirs me reviennent. N'a pas requinqué bien à comprendre le rôle naïf. On ne vient pas faire de palabre, franchement. On ne vient pas semer du désordre. Je laisse ma femme, mon fils à la maison. Toi, tu viens, tu te donnes le luxe pour aller Kinanga, semer le désordre. Au sa quiétude. Hein? Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, je ne gobe pas ça. Je ne gobe pas ça. C'est moi qui crée le problème. Et si tu crées des problèmes, je m'en tape. Yangoyo. C'est comme ça, c'est ça le début. Yao bandeko ya basi, balinga basi bandeko mibalité. Mais si Luambo était vivant, il a rectifié texte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Elle me connaît bien. Je parle. Au Yokite, je passe à l'action. Je tape. Elle me connaît bien. Elle me connaît bien. Elle aura de fessées. Elle aura de fessées. Elle aura de fessées devant ses parents. Narouniate ba fessées. Là, pa. Bon, fessé à Kenny, ça me dit quoi? Fessé à Kenny, ça me dit quoi? Elle reste ma soeur. Soit Yokite, ma soeur est comme un gongi. J'ai assez parlé sur ça, maman. Le devoir revient à maman, à notre maman. Tali Saba Nayabati, abandonner ses comportements. Bozala bouille. L'éducation, c'est ça. Si on a raté, mais ce n'est pas encore. Le français dit, et sera là jamais qu'on sera trop tard dans la vie. Alors, comment est-ce possible que tu te quittes, tu viens ici pour s'aimer du désordre, embrouiller ma femme, et moi je dois te laisser faire parce que tu es ma soeur. Narouniate va fêter. Il n'y a pas à manger, c'est vrai. Vous êtes sur Top Media TV. Marche bien. Comment tu veux? Viens au Monéga, 6 mois. 7 mois. 7 mois, mon frère. 7 mois. Jamais la famille. Aya, vile kwa nunga tinda kisoto, reka kuna mnogo, yule mkariku kumwambia nini? Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Alléluia. 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 Na Yesu. Alléluia.
Seigneur, te pécho, merci, parce que nous avons un bon monde. Tout le dit, tout le monde a la nuit, tout le monde a la nuit, tout le monde a parce que nous avons merci, Nzambe wana aza na bon monde babengaka ye le médecin par l'excellence babengaka ye le docteur des docteurs babengaka ye le premier chirurgien ye nde atretaka ye nde aza nzambe na bon monde toloba ka lolenge tokuti notre frère azoseka tolelelika présence ya nzambe mpe assistance na ye nzambe akoba toujours na kosala guérison totale eutaka epai na ye ye moko alobi ke bamédecin baketaka mais c'est lui qui guérit tobisa nzambe abomoi toza besoin ya guérison totale epai ya ndeko na biso vide doit tobonga kombo na ye père de gloire mefisi azali te lokola yo azali te lokola yo azali te papa quelle est cette maladie incurable devant toi Yahweh na ngana bonité si la parole ta fait toyebisa nzambe areni en maître en seigneur en roi et en chef na kati ya ndako oyo mokonzi ezalaka nzambe na kati na ndako oyo mpe tokozwa autorité tobebisa oyo nyonso eza ya nzambe te kati na oyo esika na kombo merci parce que tu es Dieu. Oh yes, Seigneur, on te fait ce merci. Parce que dans le temps, on va avoir pas la lune à la rater, donc on a les deux hommes et la calendrier dans le bâti en haut. Ensemble, et tous s'est retrouvé quand la roue explique ensemble avec notre frère. Il y a autre lobby, mon compte à ma cause, il faut bien les lions. Mon compte à ma cause, les amis, ils sont masqués. Pour ça, les colons, on a mis sur mon côté à préparer la lion. Nous sommes à bon monde, on a dit que oh yo, si il y a la photo là, oh yo, il y a la pico là. Faire des gloires, courte ensemble à bon monde, et ça, les colons, oyo ezala likolo na bomo ya papa na biso vide noir ya bana pe ya moto nyonso na kati na ndako oyo mokombe ya solo eza yo père de gloire nazobebisa nguya nyonso eza ya yo te nyonso oyo eza ya yo te père de gloire ya opesi biso kocontinue marcher sur le serpent et scorpion rien ne pourra me nuire oza ya mobutement ya sorcellerie na forme nyonso père de gloire tobengani yango na kombo na yesu maria mais on plantait quoi des grâces na yo c'est à ça que
nzambe maladi okokotiaki nazopekisa maladi nazopekisa mipeka mabe au nom de Jésus Christ na bomoi na ye nzambe ya bikamwa Yesu masiya tolobi renye pasi oza nzambe na kati na libota makila na yo ekoma kota oyo pasi oza nzambe okokende na kimia tokozonga na kimia pasi oza nzambe okotambola mpe kobatela mapa na biso obibino basali yango na bilanga na nga na ndako na biso nzambe te akila ekozonga na biso na kimia na kombo na Yesu masiya tobondeli na bozima nde tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Papa Zali, grand frère, tout ça Zali. yanga die ka ko fula kabiso angasani ya fait Belgique marmeka yango angasani na monsieur mama ni mama angasani merci bon ça n'est bien auparavant ils avaient atteint dans la caméra bah circuit so ils avaient merci est-ce que vous avez que ya même pas nga kuna ina butu na la kana ka koko koma nde onesha zaidi sana ke na muri pa sunja papa da Costa na mboka pena donc merci ya boso be vina mte mamoni vilende kaka santé yo boko la na ba fundi na ba dépense au sala mamoni vilende kabila nzambe apa mbola mte mapina mapa ni na Belgique bande kwa wasta we kala mayo c'est un plaisir fort bana dam la vino na Belgique ba ngamboa ok non la c'est pour papa moluba non mais ko baluba mboa ngo ya Belgique on a tumile mais on tumbe nani otani nepi onesha video ya tumile masumu onesha la grande la kama wamilo oh labia ndio wana wewe ya filmer mama kama na mama video mama so mefa denile kigena na denile za koma na tapo ezonga kitoko denga ibena nga denga na somo disho boni mama botabisi mama hey ya oh ve opesi ngate nani ofu mudita ofu mudita fazala sasa na kanyo pema ne oh usaini usaini ni koma asali emo kinga otana mate nduka aseke da program salon de matongo balika nzuma ka place pe na ke mutema nza belo bilanga iza ni na kama jo na me mkongo ni baba mbali makini na bidekuloka makini na bidekuloka bati ni musika ndio bango donc ba plus aki sur place Muito bom time lá em Lorena. Bela, não é mesmo, não é bela. Não é que não é. Ah oui. Não é yeba, de nosso povo.
mokolo oza na boko ete bolela nga Iye sali. Oza nani? Excusez, on a bien dit te tika koloba ye te tika boyanga na mokolo oza te bolela nga ndenge nini maboko ya Nzambe bana na nga bovivre na bango ndenge nini na maboko ya Nzambe maboko ya Nzambe ye ayebi quel jour kulutu nzambe aza maître ya temps mpe ya circonstance et puis nzambe ye moko ayebi oyo abongisaka mpona biso bana na ye par rapport ndenge atinda biso na sa mokili oyo c'est pas pour rien nzambe apermeta biso tozala baartiste oyo toza eza na motu mosusu lelo oyo tozokende na makambo ya badéputation baza badépute batie bacandidature na bango etanke badépute et nous sommes les comédiens oyo nzambe apermetaki ke biso identité na biso ezala comme bacomédien toboyi te être comédien c'est pas dit que okoki koloba ke ose limité wana okoki mpe kokende na babranche mosusu c'est tout à fait normal mais yaya nzambe nde malgré okomi nani na mokili nzambe nde moto ayebi destiné ya moto alors tosekentaka nango te parce que ye moko aza le maître ya temps mpe ya circonstance. Merci aussi na passage de la foi. Merci. Aza na mboka mopaya na atinda mbongo ya ambulance nyonso epuis maloba adeklara esali na bokobwaka bato ebele basuninga peut-être na kobosana mosusu akolima. Merci na mosali na nzambe de la foi passage de la foi na profete na moni bandeko na nga susi na nga kaka susi na nga na oyo bango mokono ozala te ozali na ntonkola voilà ye merci maman Zambé. C'est Dieu qui décide de la mort et du séjour de l'homme. Lelo oleki ya bamakambo ebele eza na otu esi lelo eza donc Dieu a un plan merveilleux pour toi. Areserva elo moko chonko la yaya boso kosa boka kate kwa kata te hey yaya oh ve opesi nga te nani ya oyo fo mudita fo mudita fazala sasa na kanyo pema oh osali nini osali nini asali emo akinga otala mate ndiko aseke da problem chango matongo balinga nasomaka place pe na ke mutema nza belo bilanga eza ni na kama jo na me ndiko mo ba mo bale makini na bideko loka makini na bideko bati ndiye musika ndene bango donc ba plus ezaki sur place boso boti mulangi oyiba bela na mema na bela na kile na mundo ah oui Odiaka koba. Mais c'est pareil, là aussi. Je obomé quand. Je n'ai jamais mangé. Naïma, la chasseur, il y a des banyama mazamba. Ok. Ah, pour nous, il y a donc, il y a un bio. Il y a une chose. Il y a un chose. Il y a un chose. Bamuna unga ajimi. Yono te o. Bukola wana makolo akana se bisono. Makia ngana kufa. Munta Belgique nanga to kwa. Ai zono. Atali. Nisha ka bonde kama na. Osana na watu na mai.
te wana biso te ngando yo sakana na biso na mai yo sakana na biso na mai osakana na biso na mai yo sakana na biso na mai biso D'ailleurs, avant ça, la vraiment déjà Ah, c'est sûr, technique disque. Ah, technique disque. Tu vas nous envoyer ça. Tu vas nous envoyer ça. Phénomène. Vraiment, Moudita, ça, il est na mwenye ndira zima. Moudita, na pese lo mo aussi. Déjà ka yona Moudita. Ko yo G. Mais na mono lobi ba leader a miss na mwenye ndira we ça qui moi genre fallait que la Moudita te sokaye. De lo dem soye lobby phénomène na maman Sarah Toya. Honorable le collègue. Ah, c'est bon. Merci. Merci. Merci beaucoup.